naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus le nazarien comme otoleka ba délivrance nini omona akolo na alongoli yango te ata basali délivrance pe olongwaka te ni c'est esprit séduction wana elongwa te. est-ce que vandi s'appelle liboto bisa bango ba makambo sala ya minene vanda nzamba dotenga ba capacité moko boye ke ba basi pe ba osepela nanga ba basi bazo kwela ngai. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. tengo eza nga na motema ya kobete bozali penza ebele tope etuluku bozwa kolanda o émission o esepelisaka bino na baetando na bino ike ndenge bozolanda wana kasi mpo na ngangonga ya koyebisa bino deja bambote bisika bozali tope sango malamu bisika bozali tope lisusu kimia na nkolo eyingela o mitema na bino o bandako na bino o misala na bino pamba te Yesu Kristo aza kati na biso sinde elonga ezali wa biso nde na banzaka koloba mikolo nyonso tope ntango nyonso tokotelaka bino na bandako ete mabe ya Nzambe ezali wapi tikana biso te Nzambe wana za malamu oyo amema yo bisika akomisa yo akomisa o koma wana Nzambe wana zali malamu mema bena ye ezali wapi yo koma ko tengama ebongo soki okoyi oloba kenkolo azama bete eza bongo wanga wa bino donc la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, député quoi. Ndezalaka bongo tango ngana lingaka mingi penza ko seki sa pate mission na bino bolingaka nde yango yote émission témoignage bayo babiki bikamo na nkolo babiki pe makamuna moni satana babeta misu pai ten bazongela la princesse po awande bisika makambo bimala bosolo pe na ba preuve à l'appui ndenge na biso ite tozali baso lisanga mabe ya Nzambe ezali te kasi tikanga na zonga lisusu na régie po ite na zwata eloko moko ensemble na bino to sepela. Merci Jopsy Jongi derrière la caméra. Papa, solo bayote sabe. Namosuni nakati beli susu na makila yonde shimiste ya yambo osara moto na mabele ebimisa mai
basa lokola yo Yesu nde Nzambe Papa na ngai mokonzi na ngai bakosa baloba baza banzambe kino lelo basali eloko te tomone eloko te mokili ya tata na ngai se bazobika Yesu nde Nzambe kombo na Yesu Nzambe na ngai oh shama maboko ezozanga eloko akopesa monoko ezangi te nazulu bango na kati ya motema na Yesu Nzambe mpona komona makambo matondi na nkolo Yesu oyo aza mokonzi na bakonzi na banzete loyembo wana esepelisi mingi bato baza na France po bolingo na biso na bato ya France eza se komata tolaki kokoma overdose bato ya Londres Belgique Canada Suisse Espagne Italie bisika nyonso boyingeli tika na mwa mabota mabino Nzambe apambola bino kasi mingi mpenza na telema na France mpona lobela mama Anne Kalambai bambote bele papa le pasteur Edmond Kobani na Italie bambote bele papa le pasteur le docteur Alfred Coupé Salom Solo le cœur de Dieu bambote bele mama Louise na France mama Docine na France bande konyoso balingaka la princesse na France na bayo balingaka ngate na ndimisa miteke na France eza na bato balingaka ngate pokuna penza bisika wapi bolingo zo mata na lobeli bato ya Italie papa Paso na Hollande pasteur J.C. Ndimbu na mwasi na ye na bana na bango na pesi ba big salutation pona nini te na kende na Suisse na lobela mama Thérèse Lokofe na Suisse ba mbote belé et puis lisikie c'est ba salutation et belé ba mbote donc c'est un peu ça que le balinga a passé donc je fais ça pour vous sourire pour vous faire plaisir aussi à mon Dieu mais aujourd'hui je leur ai plaisir de recevoir pour vous une très grande dame la servante de Dieu vous l'avez appréciée l'autre fois mais aujourd'hui nous sommes avec elle c'est à la personne de l'épouse du pasteur Djema. Elle parle pas mal, hein, très bien, de la part du Seigneur. Vous l'avez vraiment apprécié. Sans plus tarder, je dis bonjour à maman. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Moi, ma kassi, mon gongo. Oui, santé ça bien. Santé ça bien, Mikole Belé, hein, tout le monde a ici. Oui, Mikole Belé, Nazaki, nos occupations, moi, Belé. Dans l'hôtel, on a Bumbu, ba délivrance, ba consultation prophétique. De ça qui est dans moment déjà comment appelle la consultation prophétique on a consulté par jour à 90 personnes dans zondo na bango et puis juste na précision na combo na ya bateau ba otungisa yo ce qui mutu basela ko poison donc personne na combo mutakela ki poison ceux qui malade kufa ou tai quelque part donc personne mutu ya pesa ki kufa et nzamba saranga voilà ce qu'on a ça ngolo nzamba na pasteur Djema tonene c'est que nzamba longola ki pasteur Djema la sala berere longoli makamala pesi na yo to rolo baté bongo hein après na yo ko lisango pe lisusu na absence na ye c'est ba recommandation nzamba ndo pesa ngai au côté mo ba gris non je lango wapi so gris mbere ba infinitif na otambola nango ba ni mbena za pa wate ngana na lula rapé quartier oté mbena za ngana ba mon fleuri na ba gombe na viara vraiment poto so ezala nini yango bato aselela nzambe netre baka na bosolo ndenge lobi Paul que toza ko enrichir bato misusu même biso na le Lazare mais pe na za boete ce pena to koti pena moi ba zigzag moi désobéissance moi nazwa oyo ba oyeba te po nzambe pe atanga pe ba krakate mais toza pe boete mais pozo to sa ozo banga ozo tambola ozo yekola ezala nini yango Paul alobi peke mais tozo to apparaître net to ba pauvre mais nous connaissons tous ça quoi enrichir tous ça pambola ma beauté bello bazo pambola mais biso tous ça quoi apparaître net ma pauvre oui ils a toujours quand ndingo na omoni yanzambe ya kamalembe ya solo na yanzambe bene ya malembe ya ka vraiment malembe pour faire les kisona ba épreuve moko boye il faut kola il faut makambo mo ebele po atango ko zombongo wana to ko pambwama o koya na babuzo bate o sala ba bêtise belé te au moins ba tumingi o ba pambwamaki avant to bazwa mbongo avant ba bosana nzambe wana ba commencer na ba makambo susu ba dérouta ba zongela na ba ambiance donc mbongo esali bango ki pelekese et ba koka ko maîtriser ngote
Na bande totuna papa Jim Mbalekoya, est-ce que peut obéta parce qu'on dit que ni le prophète chez soi, est-ce que tu es prophétesse chez soi? Ah, pas Jim Maebi Banzondo juste quitter la raie. J'étais Rola Mukarabo, pasta. Talabo, quelques heures après, Kokisami. Pasta Tana, j'appelle mon boum, Taokufa, Kokisami. Pasta Tala Kokenenzela, on a été Talabo, Nasuka, on va dire, hey, pour le bac, il y a solo. Ah bon? Ça va, bon, mon éloté. Non, pas bon, là, on a tes poils. Mais après, c'est juste l'ambiance de l'émission. Maman, en tout cas, on s'est présenté le sous bala nanzambe bakoyi, bakoto musu bakaka. Ah, c'est wana ya cette fois nous zongi la personne c'est wana asi c'est quitté azonga côté wana serana zaki les bien wana zonga mon côté wana pour se présenter. Oui, naza kombo nanga Marceline Tumba, maman pasteur, ma même temps naza prophétesse. Batebele baebingai en tant que prophétesse et na évolué à na église Bercheba na commune à Kinshasa. C'est ça. L'épouse du pasteur Jim Boloke Israël. D'accord, merci maman tozongi na muke témoignage no epaté bat makasia. Et c'est la konengini la rozo fonga na moté mozo témoigner bon sonité ba tout le cas bat bazotala. Oui, wana nzamba episakinga na ba étape nyonso nazo lekisa yo okobanga kate ko témoigner oyo nga na saleli yo et ayepisakinga bi okotambola partout ko témoigner oyo nga nzambe na saleli yo et tant nzamba wandolo bana jusque là kuna ndo monelo kwa saleli ngate c'était na 2009 mais presque makambo nyonso nzamba lobaka na nga na moni ko se réaliser. C'est rare que nous avons vu que ça dit mal en salle en 2009 on a bien pété au contraire nous ça va dégâts moi makasi mais je peux témoigner partout dans le monde puisque na sina vie ici et c'est réalisé quitté mais spirituellement tant on zamba lobi déjà que na sina vie ici et on dit ma que ça vie ici et zelango ka peut apparaître sur le plan physique. Merci beaucoup. Oui, merci maman Marceline. Tika tozonga na témoignage na pour epataki bato. Donc vous couple moko vous avez témoignage moko incroyable mais vrai. Ibete la personne no kotaki na monde wana ndenge nini kotaki na kati na monde wana ibanda ko leka na ndenge nini po bima eza li palango bate ya mama se. Ozolo bankabo. Pour bima. Zonga na no bete la pso to banana nengo bima ki po beta ki pso mkwano lekaki neti mutazo pumbwa kende na France. Zonga na to yeba to zapana aéroport na Njili to Kenji to lingi to matasiko. Banda ika ande na okola wana mando sepela nanga kana ba fille te hein. Ando wana âge nini 13 ans, 14 ans. Vous avez seule fille, unique fille ou comment? Bon, je suis 8e après 7 garçons. Après 7, mais il y a des filles derrière vous? Derrière moi, maintenant il y a des filles. Il y a 6 filles après moi. Ah ouais. Mais grande naza 8e après 7 garçons. Et nous avons copié plus le comportement ya bande kunanga mibali. Nous avons tambola neti bana mibali. Makambo presque nyo so no sa neti bana mibali. Na chekerli mais nous betango sous forme ya coiffure ya bana mibali. Et zaki bongo nandako vraiment na sepela na bana ba cité. Nazaka place bana mibali bazo sakana o bazali ba camarade nange zaika bana mibali na ndo mba mpe na ndako to ndo zala na bango et kozala na camarade mibali ça va mais kozala o mwasi ya boye na ndo sepela na ote tant ozo sala yango parce qu'il y a de familles il y a aussi de parents bazo l'exaper tape oyo les parents ba l'exaki hein ezala kadui ya nini négligence à mes parents parce que mes parents pourquoi au continuer parce que ça va garçon maman nazo kola maman nazo ça ba geste quoi bana basi mais mes parents bazo tika ah moi m'ki en tika na bon vraiment va comprendre ngate attendez na lo babo bango tika ba tika na zaile lesbienne ah bon mais ndingo le ba noto mbaluka garçon bando muna ba ogangilanga mama ogangilanga siko tema ba fia haona no sala ya mona ngumbi mapeka boyo remarquer que mapeka nazaka na moi ko bâtir na Afrika parce que na ndo sabo comme maman jo isanga ozo bomba mabele to nini ozo tambola neti bana mibali eza nini a ozwa nzeta fufu betinga awa so betinga na zongi tout droit
Ce qui a zaté na zongeli na ka démarche na wana et il est là comment c'est kanga bio mundo tikala le quoi mtu tikala mkobi makunki mundo comment otambola za kindengwana mais ko comprendre que na lesbienne pas mingi pe na ndova na bango te na zali na homme ou bien pas grand frère na salongo ou bien na gombe na ndozala vraiment na bango te. Oui, au bandaki oui là côté na monde na non au bandaki na monde que ozala lokola mobile. Oui, vous avez qui non lesbienne proprement dit mais déjà goût ana kokota okoma lokola mwana lokola bana mibali comportement ya ba garçon nando copier nde bayana nga. Ah OK. Nando copier bango comportement ya bango nyonso ya bango et nando préférer bisika bango bazanga na za et tant to komi pe na classe on peut to komi ko évoluer na ba camarade na ngai et surtout yaki ko se manifester makasi tango na kota ki maki et que c'est manifesté makasi tango na kota ki maki nde wana vraiment na kenda ko salela ba makambo nga wana. Voilà, c'était pour la toute première fois ce qu'on pratique. La première fois parce que na zaki so ba cuisine na biso ba ina ndako wana osimba simba bango oza na bango wana ba mususu ba osilika mais ato siliki tina ko convaincre kaka alundimi no kakango so pe na bimi nanga atana babalo ba wena camarade na yo camarade nanga fille yena camarade ne mususu na olingi ka ba janzo to na bana basi wada mais yo zaka boy pona nini moi si tout soit na ba c'est minene ko na cha ma katanga yo ka mais yo zaka boy ndenge nini tina osimba ngonde mutema nange kiti so na osimbo kimi na olanda o kaka na osimba na kosimba tina simbi ale wana qui salinga moi cheko. Aïe, merci beaucoup. Tozo komata ngokomi na maki. Oui, ta on a komi na maki nde tozaki à peu près 6 filles na maki wana en tout cas bango nyonso tout ba komaki ba femme langa maki mobima. Presque bango tokota 6 personnes na famille moko et ba pe famille moko chrétienne papa wana zai pasteur papa mon na classe na biso wana tokota ekuna ba pesa so chambre moko bon na ki pasteur na bango wana pe na no sambela na onte na ki pasteur na bango ndo ki pango tenga na chambre na biso wana na rusa sasa bango kuna ba yeba la te ba yeba bota ba yebi ala libo so na ke koto na zongeli koto ngaza problème mais est-ce que on ça on venait n'esprit ya bomoto pata kutu mobali ça peut moi mobile pende ke ba tsaike moi si nanga olinga ke awa tous 5 personnes biso so awa bazo tanda biso tamo ba nabita mo boza ba chel na epité e bo est-ce que ngana ndo kangama bango vraiment ko kangama bango na leka na ngai esili c'était bien toni to ba maman Marcel est-ce que banaki ko prononcer ko se prononcer boso na bango pour te bi mi bal temps ba pusa na pembe na biso ako se prononcer a Tiffany oza banzaka milailo kwa chako soki na tema njaka no kwa njinga izalaka bien on a zaika on kumisuka mama zolo no kwa mndele ba miso bo information za garçon mais na zoka la bonu za ba jaboiko na okinuka na ndenga malembe wana mona simbi bo ya mona la lisio suki oseki okei lobi na ona bandela lobi na osuna bandeli surtout komeko ya teo za la pene nanga wana to saikisi na ozoka zaki molimo ni ngamona ndo mituna na bi ngamona ndo mituna so na vandi ngamona suguma ngamona osala pourquoi batombe bakoya kaka pourquoi basi ba fille ngo pe bazuya envers ngai siko na ndo mituna na ba peso ezani bona zoka na ngapi réponse te na za réponse te so ezani ni bona mono ka bien nzamba dotenga ba capacité moko boye ko ba basi pe ba osepela nanga ba basi bazo kwela ngai bona nga no sepela nanga ndo sepela nanga eloko bandai ko sanga moi que na raisonner moi mingi ou bien na réfléchir sur likambo moko ezaika surtout sur na bimi na journée de 18 personnes 20 personnes ba draguer ngande eloko bandai ko swanga ba garçon mais que fille ba koyi ba no swanga ngona ta na mo normal mais si mbal ba garçon ba lingi ozo mona ngo normal ba ko linga pourquoi nga sepela na bango te. Puis pourquoi 15 personnes, 16 personnes, est-ce qu'il y a le communauté derrière Yango ou bien ils ont des lots dans le parce qu'on a eu Yango. Oui, nous continuons au Sibobimi à Maki. Tu as fait combien d'années avec la marche avec dans les lesbianismes? Juste dans 2000, je crois, 2005 hein.
voir en même temps on a bala qui peut des fois on continue on a la cousine aussi. Wow. Maintenant ezaki yo mo bandaki ko komi yo kandengeni. Na komi yo kanandenge. Tiens, il a tout ni tu vas là on réfléchir. On a mis mo ko yo kandengeni. Bon, on a tant monde na comme on dirait ils ont exprimer que ça si manango hein. Mais on est yaki na retard. Nando mimi mona nanga normal eh. Mona nanga normal cuisine aye na ko ici, oya na ko ici. Surtout on est ça inceste. Ngai. Ah, siko yonga na vanda je mona raisonner bibo siko poani so moi mbala dina moi ma famille. Ils inceste mais nga siko na ba cuisine, ils inceste parce que toi fifi. En tant que pasteur, perception réponse. Ah, mais on est vraiment inceste. Les actes qui sont là sexe opposé, tout les inceste. Ils ont vraiment un gros, ils ont pas pensé à les sommes sur inceste et à ibisinga ils ont 9 malédictions. Na comment mais na kanga on vraiment te mena répéter chaque fois que inceste ils ont 9 malédictions. Ils ont pas lobé la kanga. Je sais que soit lobé la bongo parce que na bando bimana ba cousine mususu ils ont vraiment inceste. C'est pas parce que tous les sexe opposé des inceste aux alatés. Merci beaucoup aux autres Tambola toujours nam pepewana. Obano kebeta ma solo pa bato. Toi tu gardais ça pour toi. Ba momi wana nde bando kebeta la bato azoya ngamba kebeta. Pour hier goûter pe out. D'abord ok no publier. Bango nde ok publier kuna ba mibali na bango ba copain na bango ba mais Marceline ngwaza ka wapi to kena totala ina. Ba ya batalinga to sepela osa biso sala ba copine na biso po na zo ka to mona keno donc yo za danser comment yo zo kendo ko isabasi na biso pe ba olingo makasi ko leka biso. Oh ba ya to na yo la kisabango ngasi kona la kisabango et si tout on a comme na campus c'est comme qui au kende ata ko zo sila biso mo bona o moment ba kangeli au porte pas garçon mo ko biloko saka ba fi wana wanga bi jamais na ça na yebi ngoti. Oh, eh bien, on t'entendait, mais avec télévision, on a bien goûté. Fungo la porte, so boy donc non ça, ma tata qui porte on est fungo ma, non ça roba dé. Vous avez qui ma casse pe? Très ma casse. Donc quoi il s'en va pamba, quoi il s'en va pamba. On a une capacité, on a vraiment à séduire les garçons, mais il y a quoi qui n'a quoi il y en a bango pamba. Et arrive à couper cousin en gamin bouvant na quoi il s'est na ça qui en encore. Cousin na mo cousin anga moko na koisa mais na monique a mkola buzoba comment azana directeur na compagnie aza su mkolo boye yakoya na makambo zanga ntina nga susi nange bando zakana koisa mutu natala soki mayele neza est-ce que kimukolo ezosala na kati na ye to zani mais c'est que yo kotsa inceste belé la famille hein bonga simba ke mais néanmoins koko les sous ya kaka ndenge zo tapena makanisi ya de la makanisi wana est-ce que vandi s'appelle liboto bisa bango ba makambo sala ya minene na vanda ten na solola kana nzambe ya teinga si inceste ya lobelinga ya pesinga ba directive ya auto délivrance na délivrance ba tumususu na sala ngonga moko na ndenge nanga mama Marcel délivrance n'est incomplet délivrance c'est incomplet. C'est incomplet. Na kota 21 jours mon ça délivrance sont terrible. Yo mo misa délivrance. Ngamo ko na ba directive na nganga mo na bamba na ngamo ko mili melobi kat na ngai mais na benga musako limo ko assistenga. Et assistanga ya en tout cas ça terrible. Bosko senga net sabi ke na ndimité na délivrance na. Obi. So ne tinga na bike na ndimi na délivrance na. Ozongi okoti na mozindo nzambala kisio. Ozongi susu. Yana tunit pona bangela pasteur Jema. O bangela ina. Na bangela na mona zana na Lyon na ndako. Pamba. Lyon. Te azana ete so bongo mbele na tangwa be. Lero badako sa makambo wana kombo ni banda bingo Marceline ka. Oui, batumi babinga ka Marcio. Marceline be Marcio. De kombo wana benga ngwana. Makambo wana esili yo ndenge nino zo décision définitive otika. Kozwa décision ba moko tika. D'ailleurs ça qui ba genre ya ba to ba sa makambo wana mais ya bandako. Ndako sans trace. Na ba bisika mo faire mais ça te que na ba bala pe na ba mona nga ke na tambola kwa ba garçon, ba professeur nanga ba loba na ngai, ba tu ba loba na ngai. Ya na salo sonité. Ba ko sanga sonité. Na ibisa bino ke na ko tika kaka tango professeur mo ibisa nga ono changa 0.
et tellement on vend dans les quartiers mon soit mon dans démarche à garçon à nous perception droit civil au moins tiango zéro so ga ça le droit zéro à bio on droit zéro so ko changer démarche ti on katanga ko nanga ndina comment il faut ça les forces on a moni faut na lenga na lokana ba notambola moi bien mais ko sil sango mbala mo boy ça vraiment pas si pas attendre de fiançailles na pas na no betele écoute ma solo o ga sanga atika bloco no betanga bi ezaka bien oh bio kasani o ka ke moi si alinga mbala alinga wa kuteza bien ko éviter batu bazemi ko éviter batu makambo bele oka kanga munoko nayo singa bongo umona ndo expliquer camarade na yakini pasteur tala umoni eza ngoteki o donc oyo kse basoni mbale bele wata na ope kiso kati ko pasteur na ant c'est que ça incompréhensible na ebiti na bengo nani nga donc oyo bisi moko ye mo ratelemeli mo kipa camarade na ka ba vandi ka bona bien pasteur tala eza na ngoteki ba ka bien te ba ka bien umoni kande eza so moi sina mbali wana ils a rendu on va passer mais on expliquer penga bio kasi non expliquer on pasteur yebisa nga na luka na yeba ke ils a rendu nini bo ka ndenge nini ngado ba ka bien yo kasi ja ils a rendu oui ba personne na biso un peu ça ba conséquences na ngona ya mabe conséquences à mabe no ba ka sur le plan spirituel mais physique bona mona nga mabe na moto kasi ya moto zo ba sur le plan spirituel. Ouais, sur le plan spirituel, vraiment, ils ont des dégâts ébélés. Mais là, ba mari de nuit. Ils ont beaucoup mis ça, tout le monde nous la bango. Ba mari de nuit. Donc, ah, ndeni mtu ana yake na butu lelo Yesu. Wow. Eh. Ah, mtu yake mtu faya Yesu, ah, ils ont bien. Mais faut qu'on la pardonne parce que normalement on est là tout dans tout c'est comme si tous ala qui biso mbalela yo sala ki on ngana zaki absent te yo zaki yo moko ozaki na mami sa to ebaki bango ndenge ni bakombola bango zaki banani te na yako eba ona prière ta ona yokota ta ona balika ta on pasteur ko bandi malade ndi na yo yeba na ndo mona ke bazali pona bandoto mais na ndo ko kipa bango vomati na ndo cha bango kati nando yeba pe bazali ta on a bali ba incompréhension na bando zala nango to bando yoka na jamais na pasteur makambo nyonso bando zala ka ezo simba tinga na ye nando sepelanete na oka degu moko boye soki na moni na oka kandezo matanga so abenginga na oka kandezo matanga ndonde azawana akoyo Marceline bana vandika mais na bengo na vandika bo na benga na vandika bo moi Yves Mabo mais na benga nani na kwei na kiti na telemi na popoli ma zero na zongi na vandika bo na ndo mbenga Robocop donc na zo mona taete gloire sanga wana moi siliki lati bilamba na ya bimi na ya ke na so ça so ya des jours so ya jour moko so pa ya nete au moins tu que passer pas comme mon boulot na tina pona yote na kutaka mbulu akoma kite makutaka na kutaka papa na kutaka mbulu. D'accord, merci. Hein, conséquences sur le plan spirituel, il y a le Sotobi, ba mari de nuit. Oui, ils ont ba mari de nuit, écoute ça vraiment pauvreté. Na vie à mutu na famille à mutu yo mutu sali yango mais et même pauvreté na famille no mbimba. Ils ont pauvreté, ils ont na célibat, batu wana bala ba toujours divorcé et réussite érotique lozalate na famille wana. Kindo ki sorcellerie ekota au moins batu mingi basala ba biloko wana bakuzanga ta mwa mutu moko ndokite na kati na bango bakuzanga te kubota mwana ndoki ubete nzinga na bango bakuzala toujours na ba sorcier moko ya mama za évoluer na makambo wana n'habite parce que aux médecins hein ceux qui médecins à l'obia sur le plan physique et qui peut aux na ba conséquences les conséquences sur le plan physique et même si c'est que démarche. Sur le plan physique, et c'est que même façon qu'on là. Sur le plan physique, et longola qui maïla, bon moi c'est que maïla mobali. Sur le plan physique, pe bana bato banda ke simba, le cause aussi mamalala ya opola. Parce que maboko na o eza ya ki bon moi si. Nzamba asengi maboko no et simba ne mobile. Mais on va non que bepsi banjota bana bato, même soso police ba comment je dis ba ma belle na bango, excusez-moi. Ils ont des conséquences sur le plan physique, maman pasteur. Oui, ils ont des conséquences puisqu'ils ont des sous-soupés, ils continuent à bongo boire puis bana mbali libela et continuer à évoluer quand ba makambo na bango wana
ngana bimi na ngame bango batikala kinango na tuna est-ce que ba fille wana nyoso to sala na bango lipate ya kudia ya mama wana bokutanaka yito kutana na bango na camarade na ngamo na lingaka mingi moye na tanga kombonela te azaka monga fula en tout cas na sepela ni makasi tile to zalaka na otaku tuza dernièrement kuna to seki to beti masolo parce comme na bana 5 et mbal ni pa yebiki non na ndoza na masina yona yema betela mobile ah betela ti mbal ni kutu kuna ti kombo na nza ntumba Marceline biata ya comme a changer kutu kombo na so moningo ka la billet wanga na seki nga biwa donc kombo na biata mais comme benga ngo billet donc a changer nga abanga la tête na masina te ando banga te abanga na iti batu balbaka ke so bwana mobali mabolingo mususu ndenge to kakaza ko bwana mobali mkomo kama msusu kutana na bisika soit kutana bile bale to kutana na bisika na bino bale bolingo zongi yo ndenge kenda kuna ba pasteur na banga te ilo te yekuta isanga okolisa mwasi nanga makasi oh do asepela nanga betela pe ba camarade mususu ba médecin ba mususu ba avocat ba ndolo kakuba monanga ba zoa chanson na monanga c'est pour faut pesa pour ya mama bolingo chanter na invité la ozolo ba boka po na invité ah bon mama Marceline na invité ozako na invité lelo pena na mone mwa malili po tozane langa balana to yake zaki na mwa moyi mais to yene langa na senti mama Marceline na un peu malili esenga kaka to kende boye to ba ozoko ba mukolo ya liboso qui décision otika yo la naturellement est-ce que là on a reçu la pasteur ozo beteni wana beteli en passant ou bien ozo beteli pendant ngala zala beteli ngo kutunga kuna zoka ngo si je moi bien pour na ko isae ende na isaka bino tant na isaka no pasteur fona sala ni kirdam tout ça donc on zoka ngo vraiment si je moi bien pour na biki ba geste non sala wana ba nini wana eko attirer attention na ye ya koluka s'intéresser nanga plus c'est que tant yo zo le la vérité wana yazo ko continuer toujours ko zala na yo obenga ke pasteur zo bate est-ce que ngana zaki kotana kizoba na yo ngana ngana na koya na liboso te wana sa koy parce que le biki la bozala kina ba ndenge déjà pe ko continuer banzela na yo siko wana ko monene nini o soit o kata kila o monike bolingo penje ko mokende o kata ko ba vérité wana to ko est-ce que ngana kata ka kutu azanga vérité la vérité na lo ba ngo polele boy pa yebiki no na lobby so ya bon ce to ta ka ki pa fait que est-ce que ça l'a pas semé qui na lobby ah o ka o sale matin telelo te ne ti lobby te o sale matin e ko ka sale bango te o timbela ngai position ngai baby sale oh siko yo ba no linga ba yeba yo so ba timbela na epike koma nango kuna te sukela ka ba kote na ngana za ya mukila amukuse ah mais ba mutu moka ebi mutu moka ebi kuna ebi jopsi paso ke kuna na ebana mama Anne Kalambaye moka paf yebi ete wana zaki na mais pe koma zaki pasi zaki moi eloko mo fermé hein les temps ba banzale ba livulu kuna gombe bakingasani siko parce que le binza balobi ke au témoigner à la loi et au témoignage je pense qu'il nzamba longola musiso ya soni wana alongola sko ote akala kingasani ntumoka inviter mama bokilo to semeki aye na kingasani ba ba ete kezayo ya ko ka témoignage moko mama pasteur mo azobete somo na bongo le motema ya kolanda nakata salbe pa mama bokilo mtolanda to semeki mtolanda ndena lobana to kanginga ukangino ngai utuninga na bonza ndengo yoki wana c'est tout la une job si donga pas présenter caméra na liboso ma Marceline na tuna na question bombe anatomique yo moto le ka ba délivrance nini omona kolo na longoli yango te poso lo bitenga na lobala ngai lokala pe musisa so ba longola kuta pe na muto musisa ba ya yo ko ba longola musisa nga ba longola la mikwa ba buka yango elo ni omona pena ke o etikal po ata ko Jacob pe hein ba tikala pe moi côte ya kubukana po ba ke akutala kina nkolo bazala kina nkolo butu mobimba babundaki
Gola bundi na yo buto ma lecture na ba délivrance. Ni oyo mo fan na peno ba oyo. Sur le plan physique et l'eau bo ici la té o ici la té o ici la té. Mais sur le plan spirituel peut o ici la té o ici la té o ici la té avant la loba. Ah yo leng sangate. Tiens non le té to solo là. C'est comme ya kana la monde totika. Voilà maman leng sangate quoi. Tiens yo na biso ndia ko leng sangana na devancer. On a na pesi yo mo loba. Pour ce qu'on l'obite, on a la roloba le sika na yo. Ada ho loba na kasina yo kela onso. Bon, yo mo loba. Puyango zuzu makasi. Pona pesa makasi ya ko kende suko luka nzambe. Cette fois-ci pesa yo monter. Pesa na mutu mobo ya délivrer yo siko. Pour jamais le taux de délivrance moi je ne crois pas à ça. Mais ça elo mona lingate elongwa. Ata basa délivrance pe elongwa raté. Ni. C'est l'espace séduction. Ah, ouais, l'ongwate. Parce que l'ongwate, on a sous Marceline. Oh, maman. Moi, quand on a eu ça, parce que on a vu passer beaucoup de makolo, beaucoup de nini pour la séduction. Non, c'est dit que tu me soutiens, mais non, c'est pas rendre la séduction. Et ça, là, moi, c'est bon. Ah. Au moins, que esprit séduction l'ongwate. Oh, esprit séduction et il y a comment mobile nauti. Et qu'on peut détecter comment est un job si John Iboé et détecter comment battre misusu. Ah, na efasa bilo kwa non, esprit na tika na pasta bon, c'est pe la rare ça les ba moi ba. Te pose esprit mobimba. On l'a esprit na ka pour na passer mais esprit ya mabe. Te, ya mabe za indekala. Pour na ndoli ka séduire tout le monde. Na linga na koisa tout le monde na poni rang social. Mais tozo ngala na question na ngai. Tozo ngala question na. Nini oyo mona ke elongwa teza. Ya mongala loba. So pe atape bato ba hôtel so ba pesa nga permission. En tout cas mingi elongwa nango. Nazala na kanda moko neti Lyon elongwa nango. Vraiment makamka yanga moko vraiment makamka. Ndo linga mingi kovanda na solitude koza seul elongwa nango. Tenga tuni o elongwa te. O elongwa yo moko epike o elongwa. Mais o elongwa, o elongwa te. Ya ka moko wana. Ka wana séduction. Boso ngana bakisi. Obi ba bakisa en total. Ah, job si tu ngo pesa nga permission. Ouais, elongwa vraiment. Misusu o pasteur sepela. Ngala zala o pasteur sepela nango ya ba jipa miki wana. Antuka wana ndinga na longola me yenda sepela nango. Ah, o como funda pasta. Ngala wana longola me yenda sepela. Mama Feline, wana espoir funda mingi. O akize pasta me makam tozo solo la o fe longwa. C'est mon ka moko wana. Bo ba ndeko ba olanda biso pona oyamba tour wana pasteur Jema na madame. Siko ngala boy na lobela likambo moi si amutu. Pon boye pinga la bomba raté. Oh maman wa benga ngabi Tiffany likolo ya tellement bomba raté. Pour obimisa ki on émission ezaki loko na bisa ko loba na émission te. Donc na kosenga na bato ba olanda biso est-ce que na loba o si la tete na loba te. Bon, bino pe bato bozo landa biso boye bozo mona o elongwa na o elongwa te. Bosunga biso pour maman Marceline Nazwa sa délivrance la totalité pour même délivrance c'est un processus hein. Oui, délivrance c'est un processus mais en tout cas pour nous le naza délivré totalement et entièrement dans ce qui n'a autant les actes qui na sala ka jour mon délivrance beauté les actes qui étape par exemple dans sala boy et tu pour na mari de nuit tu feras ça na minuit pendant 3 jours au sala boy et pendant 3 jours na sala nzamba ebisanga na mona pe ba mari de nuit ba obima na fenêtre ba yakipe mais na moni ba obima na fenêtre donc pour na koloba ke ba mari de nuit ba longwa na confirme kango parce que na comment kana système. Est-ce que vraiment vous croyez à l'auto-délivrance? Oui, na croyez kango. Ce que croyez kango c'est que ba ndimba ya kasuko luka délivrance c'est pas na binote. Bon, siko pour na oza na auto-délivrance wana ou bien oza na capacité à se délivrer. Il faut appeler un niveau moko spirituel ou dimension moko très élevé. Et au salango parce que yo moko lingité mais parce que nzamba recommandé yo pas sur ba directive ya au salango. Oui, à émission abi na oza mutu munene lobby. Mais na olinga te mutu simba yo to mutu découvrir o yo zali à partir de délivrance na yo nazo sala na yo mais okolika mutu boya assister yo. Et na sali pe na luki mutu assister nga selon ba directive nzamba sala ya pesa kingai pour na place mo soki neti na s'arrêter puisque za ba esprit mususu cause la très brutale to makasi et que tant on sala nga mo na ko kende na inconscience to na kokende na ko wa na nini extase mais muto assister nga oyeba ndeni na osala pote senga na beng pena musanza memo pena yevo
abandi sur délivrance. Oui, To parce que mini mozo bima. Aya. Ngai. Et ça le nez. Ah, ça le matin. Hein? Et ça le. On dit matin. Nandimi ata mukete. Ouais, nous dans talo boy pe nazo tala ma omona. Nzamba fungole misa omona. Pour la plupart ba ku ba ya ba sakola minene batalanga mama zwangolu zwangolu homa okangola mana niveau boyo salaka nini. Et na idaka pe basala nzambe belé na ba délivrance ba ya ka ba pasteur o ka pe ta mususu munene mais aya wa bana teti pe délivrance ça leli. Oui. Ya minene pe oyo babanda kutu avanga na bandaka ko banga bango kala. Mais aye pe boyeba ye aye nga na o senga nzambe aso eza elo mokati na ngai etikala est-ce que muto akosa te mais omona ya bandi ko yebisa uzwa ngolo ya délivrance bo ndenge nini mais biso tala ba makambu tala boye allez na ndi ko yebisa pe ba vérité na musisa likambu place uteli place nini etikaleli allez délivrance pe saleli mais siko ya est-ce que c'est pour la toute première fois que vous avez une décision de tika kambala moko to vous avez une décision vous avez poso tika ndenge bible c'est que on a zo boya ya on dizo komela ngai on a linga na sala mais nazo kokate ezala ki pour mbala moko vous décision pour tiki to ezaki vous décision au prier mais aux ongi les banda nazo décision au prier ti lelo na koya te depuis il y a musala il y a que les lesbianisme tant na bali na bali na eko tika yango mais na continuer na masturbation. Wow. Na ndenge ni yo bali déjà. Na bali mais on préfère na masturbation qui kozala na fast. Et yemo pa yebi encore vanda wana moni ngana osabanga wa bizigi. Sala nga. Ayebi na ke mamno sa. Waza wana yiwa. Nga ando sala nga masturbation nga na misu na mafu est-ce que nga. So il y a des batouates so binga pasteur faut pasteur to yamba epena esika moko na mama. Ba azalaki excusez-moi pour le terme lâche. Azalaki mobile moko tebe. Pour pas ça année tu vas jamais moi timide. Ouais, azara lente massirement. Wana oluka vraiment okota na mozindo moko boye. Osala nini? Wana oluka. Kwa ndima ba bêtise na onyo sala ka bongo. Azo gobe yango. So na wana masolo ya kati wana za masolo. Then parce que pose le kila bande comme subasi bazola na yo. Mais comment oza ba biloko moko très grave au moi si mobile mususu a obenga na moi si kaka premier jour à mon yango akeluka ba bokilo. Deuxième jour on continue à la boîte que banda. Wana vraiment za masolo kati makasi. Kasi masolo kati wana yango ezo trouble eza nini exactement pour que tu boucler mission masolo kati wana eza nini pour mbala na tozo yambo na pasteur. Eza que soki soki nga na posa elo mobo koleka o ya abeti yango wana omona esaka no soki na insister ka komisi place wana te nga abeti na nga ba reto verso nga. Bon, on a compris, mais on a moins d'autres non pas pasteur. Na kanga de na koloba ya ko kabilo wana te ya koloba mukola na ozala ko zapena bitumba la cage onga moko arbitre na otsa popola poa bon pour que bala na nzambe ba solo la biso na wango yondo siko yebela siko ndeli ni ya reposer olekelele. Ok, merci maman Marceline ozui oleki na délivrance de moko ba milimo bimie punzi ba sister kinga na lepena bana mususu so akenda on déjà ba France ba nini ata so balandi émission so bazali vraiment balandi yango ba ko confirmer makambo izoleka o. Et ça là ba on est bon ça bana mona zo ki na encadrer ki bango nzamba isinga ba assister pe na il fallait na encadrer ba prophétesse mususu il fallait na binisa enfin que tout ça musala nzambe et na 4 à 21 jours en tokotaki na zaki na bango et ba vivaki ba makambongo. Mais pour la première de choses moi je vois nazo sentir na habité misus na loba émission na to mana prophète ne na loba non sentir molimo ya vetango na te molimo ya autorité ya autorité. Bon autorité nza ba faire autorité mobo. Tous appellent autorité na to la loba monde de ténèbres ils ont tremblé. Maintenant sentir vraiment esprit wana ya
je ne sais pas peut-être je suis sunganga la bamo na lobanini donc esprit ya kokonza voilà ya ko imposer nazo banya connaître pasteur on est pasteur pour imposer kae possibilité sur le plan mental non mon esprit anizana ko on a le mec qui na benga ta prophète moko aya pe ya mama na maboko esprit ya ko imposer ezalaka mais mingi na koma ko imposer na makambo etali bonzambe makambo susu en église pena rigueur hein oui na imposaranga vraiment son abi ki nzamba lobi bo sali no ngote o comme na porte na bi musika o sala ki eloko ngote so sali obenginga ou bien tetango ye neti na yambaka ba fille moko na pesi bango ba instruction de vie nzamba lobaki bazaki abota 3 fois na mibali différent et tango ye pa na ngana binzamba bitika ikobo tika fiancé ozana ye ko kenda kolala te nzamba opeso loko moko asika ko zonga sukuna te sala bo mususu na pena ebisi fiancé ozanango aza en France label on a salué ceux qui parlent Hollande émission là ai na ebisi pena binzamba bitika fiancé pas opeso voyage abi nzande ko na poto tenga bi oko voyage OK France mais tika ngo soko tiki mo mobali wana te en tout cas voyage ezate makamno so ko beba pe nazo mona mobali yango mutu na ye serpent nzoto na eza boye na identifier na biaza na tatouage mo pe ya serpent na nini abando yeba ete mais jour garçon ngo yotala ye abia tokutana kana mingi te mais eza ya moni pe na tatouage et garçon pa yaki na menace makasa ebisi obiki na ngana bomo me mama moko a bikishiyo et ça qui atika mais kolinga mususu sans kengana yeba e bakutani na oya bota te wana na oya bota bana misatu na ye bayo talanga et tant bayo talanga na porte ka ba okota boye na isi bango bando yemba nzoto nanga nzoto yokisinga soni bando lingo yemba te ba mo mulimu na nge tomboki ponga na tomboka makasi pesi bango ordre bi boko yemba nzembo wana nzoto na nge yokisinga soni babandi pe ko yemba nzoto na nge yokisinga soni tout ça par rapport à makambo ngana mona kitango basisi na biyo ndo za bolali pa mbali une semaine yondo za bobima ki bosiko bozo epa na ngana senga ki motiki ko bona tina bino motika masumu ezo suye bino pezo pekisa gloire nzambe et kokisa mana bomo na bino meneti boye en tout cas na ndebo embinze mboyo pe na osuka na bino lelo so bosila na makambo te na mona sumu to ate et bakima kapé bongo bakenda na bango bakenda ka mais la belle a recruté na pasteur assemblée rapé a se retrouver en France sans déco sanini prophétie na pesa et kokisama et arranger kana nzambe na parce que même Marcel aussi pas pekis OK non quand on va drip banganga to blo moyo ya mikem to ko to sala ngope na sala ngote na betela mo ka lisolo to kenda na pe valongo limba sokola biso ba mai ba cha ba parfum na ba matiti moko boye na ba bougie rouge na boya kana ngai na bana no yoboti comment okoko détecter oyo azotenga ma déjà zokende soit aza appeler oboti pe ba kitoko na loba ngo kutu na mona ki oyo ona utola kiswa mungongo le changer na ibsa pasta mais comment wakoza koma na mungongo basi na ibsa kana linga mwana mbali na mungongo mukete ngane ngamwa mbali za na mungongo munene panga mo mama na bino kutu na mungongo munene yo mwa mbali linga biloko wana te et chaque fois so amekolo bananga na mungongo na beta ke mbata azongela mungongo bana mibali na za bongo donc na tala bango moko moko même sur le plan physique même bon ça va tout solo lango spirituel pe na talaka et na ebi position bango nyonso tu ya bana na ebi bango nyonso mabeza te mabeza te moko ka nde na mona ka na menace mo balinga ba baby saye na sorcellerie mais na détecter ki ngo avant on a détecté pe mutongo pa yaki ayibsanga bi mwana oyo bosimbe te bobeta ka ete po oyo aza mutu na biso na ebisie carrément ata mukolo na ebisie mutu na yo azawa te na kobeta ye kuto mona bana nyonso yende na no beta koleka na kubando bete kutu surtout ndengo lobi bongo en tout cas yenda no beta ma mikolo nyonso ozongi selinga bonga bi na lobi ndengo wana akubando beta mape mutu no azawa te koloba ka bilo pe wana te ko tika ka pe koloba ngote ça va. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Il y a des questions où il faut beaucoup commun, beaucoup commun. Pour ça la émission la bino. Pour m'baller zoya, tu vois, ma pasteur Djema, na Lena Zara, ils ont chanté. Mais tu vois, mis la plateau et l'ongo et na maman pour que tu mettes ma solo yango. Donc ils appellent nos pessi moi boy. Ne balbara. Donc pour tous les matins makala matika la tour al makala mteko mata pour tous les otika la c'est. On les a fara et. Na on t'a pena kiti moko awa.
Pasteur Jema awa sikobi bo tala la ngasko za libanda ya kiti wana ba question ezangi biyano lelo ekozwa réponse nango mukulu wana to kota nani awa bango zongisa ba réponse nani azo témoigner Christ bien nani awa bo témoigner Christ ma bien merci beaucoup nous sommes presque à la fin de cette émission maman Jema conseil on peut ça va te puis on peut ça rapidement numéro na yo ya téléphone ni conseil na opesa bango makambo na zolo beza teki po bango pe basala yango to ba sepela nanga parce que na makambo yango parce que ata ba yiba on retrouve ngo susute neti nde na lobi na tikala na cette dishe tikala ka pour la pasteur tikala pour mutu susute voilà au moni moi si nanda kuso ipazo se pour quoi on se dit pas pasteur na plateau hein total na be au moins na otali likana ndinga sebu donc pesa fo d'accord de balanda onga na oloba te puisque nazalaka ngo souti ezamabe mais séduction de moi ça libala pour ça mala mon ngoti kala ti lelo mais oui na lula ngo souti na commenter akabatu na commenter akabatu na lula ngo souti soka nde pasta lobi na ngai ngai pasta oyebinga na koisa basi mais ezaka ambiance moi to seki ici pasta moi ngandi na kosoza lele na boulevard mbe ero ba jeep pipi ba immeuble tongama mais zamba sepela na sepela mandenga nzamba zwanga kwa ninga za grave et yango na te akabatu vraiment ba sala biloko wana te mimi malheur ebele na vie eza makambo ebele pinga na viva à partir ba biloko wana ba inceste wana ya basi nga ndo mona on les inceste mais eza makambo ebele na viva ba réalité ebele au cause za kinde yango et le pesanga maele pona te akaba tu mususu na te akaba couple neti ministère nango nzambe vraiment pesanga za réconciliation des foyers ata foyer za ndenge nini na yebi ndeni na komanyola ngo pone zonga en place et ça makambo o eza bien 00143 00 na ko ka lobela ngo ndengo na tena baka 09 98 09 98 70 94 84 09 98 70 94 84 ça va on les numéro ya maman Marceline donc bato na solingi bo ba cheka code boso bonga bo cheka code boso na bolonga 0 bo cheka code wana 09 98 70 94 84. OK, merci, je vous amour beaucoup de l'amour du Christ. C'était maman Marceline, l'épouse du pasteur Jema. Donc restez branchés parce que ma question sur tout on te pose aussi en mobile na mo kwa zalawana total nani ako ko témoigner Christ malamu. Mais quant à moi, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Derrière la caméra, c'est Job Sidiongi, tous les deux caméras. Et puis, au niveau de la montage, de notre frère Jeff T. Que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à saluer ma belle, ma très chère sœur que j'aime beaucoup, Bénédicte Chipatoka. Ciao. Abongwani pete